posta de tona que na milima nzambe te. Oui, il y a plus de fallait être un stade pour la molima nzambe. Ce que molima nzambe, pourquoi nzambe parle qui va te kufate? Ni ne simuta ki o asimba ki prière wana. Ce que prière wana kabela ko pa nzambe to kabela ko pa Lucifer. C'est ni laisser ça nzambe te. Ce qui natamboli na vubia make paswa kanzamba zoka eloko na yatie alongoli. Ya moni engunza ka fete kale ye wonga. Ba na soko mibengi kaka prophète ozali bikudi. Soko bango ba kosa ka bandimi na bango bokele ba papa bikudi te. Baza bandoki, baza banganga. Mais ye moko mibengi prophète. Yanga prophète mon côté oyo to musala nzambe mon côté. Banana aéroport bandoki. Il y a ba église de dormir et groupe de prémices na limité mobimba. Banda première ti musala nzamba zate. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Vraiment beau TP, c'est moi qui ai juste le boss na bino na cadre ya émission na bino chacun son tour. Oyo bolingara mingi na mongongo ya la noblesse bénite Dieu abanza. Merci. Ndenge vous a toujours ébélé na kolanda biso na kati Congo Winner Télévision. Merci à madame Sarah Kabouji. Ah babila Cléopâtre, moi ça leki ngolone lengi mambote belé et si kozali mbote mingi pe na Adida Lumumba pe merci na yo ndenge vous êtes derrière la caméra pe Ozali Kouassime, vraiment coordination malam ya Congo Winner Télévision. Merci na de la presse. Albi Bayunga la bossa nyoté vraiment bandeko. Na émission ne biso mokola lelo à chacun son tour ndé ka tonga ko sala changement ya information. To emel bino mutomonene ya mboka na biso. Kombo na ye Tumwakozi. Tumwakozi azali moko ya banvuluzi o bazali ko tombola bongo mosala ya tata Kimbangu awa na kati ya Afrika. Mingi na kati ya République démocratique du Congo na Kinshasa pe avec tout Tumwakozi to kosola mwa makambo ebele o ezali koleka mboka na biso déjà to ebilelo lelo le 24 janvier 2023 4 ans déjà depuis chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Mokonzi ya mboka azali ki bongo alternance na ye, c'est-à-dire akokisi 4 ans depuis sala ki prestation de serment toko sola mingi makambo yango na Tumwakozi to yeba eloko nini ba effort nini basali pour na réussite positive pe ba effort nini basali te pour na réussite za la négative. Également ba prophète batumbi mbongo, ba prophète mais non je peux pas généraliser, prophète atumbi mbongo. C'est pour quelle raison? Tumwakozi azali moko ya bato bazala kana vision tata Kimbangu ba mona ka makambo abe ba ka kopesa bandimi na bango to seulement mukie tebi ke monnaie ezali sacré, monnaie ezali ressource ya mboka. Ezali loko moko cher ya mboka atumbi yango pombongo ezali ki mabe bazaki on nzela mabe tutu akopesa biso mailo nibele format to kabola mwa lisolo onaye to kosuka wana te bien mokonzi ya seni Kadima papa Kadima la biso déjà avant ba prolonger ba date au nde to komi des 23 le 24 et lelo qui no le 17 il y a mois prochain février dès que dans la clôture il y a ba enrôlement biki na ba région nyonso même na ba fin francuna déjà ba nyonso ça bien enrôlement au salama mais avec amertume to mo ba image oyo baninga bandeko bazana kati kuna ba ba Équateur na kati kuna bo découvrir avec Adida Lumumba na kati mission oyo bazo déclarer que bango bazata na ressources monte so permettre ba ba s'enrôler ba banda qui basal une semaine machine se charge. Comment le centre d'enrôlement machine est à moko et ils ont moko et ça peine ba condition bien tant que décharger bazana moyen mon côté lokola groupe électrogène lokola courant na mboka ya katikuna ba charger machine wana yango bango bato ya seni moko la bango ya ki machine akeko charger depuis bima nango te peut-être que Kinshasa et ceux qui peut ville nini si le machine ezonga raté ça les autres ça les matins bureau est toujours fermé. Papa, biso to bandaki mosala depuis le 31 décembre. Le 31 décembre, to sali mosala, to yeko sala pe une semaine. To relé pe ba 200 quelques personnes. Machine moto esili, toza la place à recharger nini te.
lichumu te bakende charger ti kaka na nini na 30 km na centre Lingom tozotambola makolo jour wana pe nini moto esili na nini na ordinateur toke pe kozwa nini lichumu place ba chargera kuna na nini na Lingom koya nango boto meka kofungola nini machine ezofungola te c'était akomi akuti biso topesi pe machine akena ngo ti lelo machine yaka te bayebi ke toza kotona lota na suka vraiment place nzele suka mais bakena machine banda bakende nango ti lelo balingi ko décanter situation nango te biso pe tofandi kabo place pe okende zate tofandi na biso kaka lelo toza na le 18 depuis une semaine borola 2 semaines bon nayebi ke na le 24 eza clôture bon population ezali awa bazali kolobani population kutu babandi ko agresser biso toza na pression makasi ke toyebi na kote toko okima te bango baza na posa bazwa ba carte na bango po bako voter baza bongo bato akotambola mais jusqu'alors toza na machine te toyebi pe moyen ko bima te to pe na nzela mosu toko okima te bangi baboma biso ndeko boma po bazwa pe ba carte na bango te eza pasi. Voilà, azaja nangai nesika oyo na ndenge ayambi biso tu mwakosi matondo pembote na yo. Matondo mingi mama journaliste na etumba lobiko bayindo kimezali. Merci lokola kimia ezali tika ete batu nzambe ya likolo papa Kimbangu bazwa vraiment lokumu kasi mwa kale bonne année le kimalamu. Bonne année le kimalamu. Bon pona biso attaque moyindo nano abikité parce que moyindo ça n'a passé totali chapeau na émission et ça la biso ba passi ya komona tovandi na République démocratique du Congo paradis terrestre et sika bola munyo ezali mais to se souffrir biso ba congolais tozali lokola mpuku na kati ya sanduku ya nguba mais mpuku ngo azolala nzala. Pourquoi on a l'anzala pour na nini pourquoi on a l'anzala pourquoi on a l'anzala na tina nini kozanga bileite kozanga koyeba nguba matono mingi ade joana e fongoli ngama mayele limbolo na mom ki na comprendre le susu na kati ya Congo monde ezo pema na maye oyo basu na Congo ils ont une arme, mon côté, grande puissance arme. Aux autres travaillent dans le monde. Oyo bato donne de la biso komi bato makasi. Soki eloko moko wuti Congo et quotité arme wana ko fonctionner te. Lelo téléphone yo tout ça monde de communication. Soki et matière moko et wuti Congo et quotité téléphone et fonctionner te basali ba mituka sans carburant électrique soki makambo moko e wuti na Congo e quotité batterie na ngo salema te mais comment ba congolais oyo monde ezo fonctionner na kati na bango même ba congolais bazo vivre na souffrance. Ba Congolais bazana nzala. Ba Congolais misale zate. Yango to lobi pona nini ba kontina biso baza na makanisa peuple te mais baza na makanisa kibango. Yango moni adage to lobi suko yo Congolais pe omiyebi te po mukolo Congolais ko miyeba. Ota ba enrôlement to sala wa. Est-ce que mon peuple a compris? Il a pour depuis 1960, toujours indépendance. Nous, mon peuple a été à bon côté, à son pouvoir. Maton Domingi papa Kozi, sinon, to lingaki o se présenter. Moi moké na mongo moké na bandeko bazio vraiment. Pour na mbala iboso na kati ya chaîne na biso Congo Winner Télévision avant que to kota na masolo mususu matana mingi bon encore Winner Télévision ba yebisi demain yo za grand témoin
oza grand témoin kuti na kosenga na bino Winner télévision ezala mokolo ya le 28 février parce que oza moto oyebi motolo ya papa ko se place uta oyebi mai papa ko ya sokolaka oyebi mboka papa kozi oavuma journaliste moboye oyo ya munene mais comme na biso tout mo kozi kamalandwa nazali représentant légal ya Lingomba Kintwadi nazali ngunza ya mfumo Kimbangu mwana ilaka ya 4e génération. Merci beaucoup tout Mwakosi kwa malandwa sinon to kota maman la masolo na biso to banda na oyeta libongo mokambi ya mboka mokonzi numéro 1 ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi déjà kokisi 4 ans mokola lelo le 24 janvier to ebité na bino bangunza et puis ozali représentant légal ya bangunza awa na Kinshasa ya malamu to pe ya mabe omoni ezali wapi na mandat ya Félix Antoine Tshisekedi. Matono mingi ya malamu ezali mais ya mabe eleki mingi koleka. Kwa nika ya mabe il faut leka mingi parce que président lobaki mingi mokonza lobaka mingi te omoni ntango ata biso bandimi na biso sokoso kwakula kokula leva bandimi na yo yeba yango bandimi na yo bakokima oyo asu na bandimi te lelo mondimi aye oyebisi promesse opesi prophétie lobi mondimi aye opesi prophétie lobi mondimi prophétie ekolemba okomona akomi komona prophétie na kilo sute parce que chaque jour ayaka na yebi na pita que prophétie chaque jour soko na telemika liboso ya mundimi nzamba lobi na ngaboy sokola nzamba lobi na ngaboy lala pongi prophétie ekomaka lokola léger par rapport ndenge andimelaki premier prophétie ndenge amibateki na deuxième prophétie ndenga batame na troisième prophétie okomona ako komi 5 et comme alobaki na ngale na sokola mais na lembi na sokola te mais na première prophétie alandaki ngo normal pona ngai malamu ezali asali mais ya mabele kaki mingi kaka koloba mingi kasi ngoso na bino zongo salamu makanisi moi sima tout Mwakosi na sala une émission à une fois tobela kama mambo etali président ndinga zo diriger mboka au Congo lobaki ke nyonso eza malamu azo promettre azo sala d'ailleurs kutalaki kuna na kamba lekaki na makolo ya tata boye na bo na bosani nga mala mémoire la ngo ko bosa le kamba la rapasi donc okumisa te mais quand même opesa ki baba point fort lobi azali président ya 4e langue mwana bilaka oyo ayeko kompi oyo aye kokokisa bilaka ya tata Kimbangu voilà papa première langue était amusaki mboka Kikongo Lingala Swahili Chiluba na 4 langues nationales lelo eyote amusamboka président Tshisekedi aza moko oyo aye kokokisa 4e régime na mboka na biso mais toyebisaki ye Moïse ayaki mwana bilaka oyo nzambe diango aponeki Moïse nzambe ayebaki mwana na pesi musala fa komisa tina terre promise mais eloko nini asalaki akoma te tosengaki ye tosengi tata mokonzi ya mboka Kongo oye kokamba eza na mabombami eza Kongo eza mboka prophétie Kongo eza na ba condition o papa Kimbangu apesi esengeli toyebiso prophétie toyebiso Congo elingi po Congo e démarrer yamba biso tosolola na sina émission wana tolobaka menti lelo toza batu oyo bangunza plus négligé na mboka na biso atake bangunza nde baza na secret mboka oyo rapport na ndenge président Kabila bande ko considérer bangunza banda première république ya Kasavubu a ignora bangunza ya tango wana ti lelo na mboka na biso nanu bazwa bangunza te bayoka bango ti lelo raison ezala nini raison ezalaka parce que tous les présidents bazalaka bachrétiens
tous les présidents de la République, tous les 5 présidents qui sont mboka ba chrétien. Ndenge lo mama ke kozala ngunza ezaki bonganga ezali kozala nyonso ya molili boye peut-être pe Maman na biso kozala ngunza ya ki bonganga. Na ndenge lo mama ya no lana pola bandeko bazala na ignorance wana ebitena benga ngo ignorance to eza ba point de vue na bango. Bon, eza faute na bango te. Eza ndenge ba passer ba yebisa bango. Boke na ba mbiku dite ba mbiku baza banganga. Nde ba passer ba pesa bango mais yemo ko passer azomi yebate ami benga prophète. Na langa mundele umibengi prophète. Siko meka nukokota na nkota na bino ya mboka. Ombenga yebisa mama na yo na nkota ya mboka. Mama, mono mukele prophète. Oh, wana odefi. Kota na kota limbola no mon prophète na lingala. Mosakoli. Siko limbola pesu mon prophète na Kikongo nembikudi. Eningoloba na soko mibengi kaka prophète ozali bikudi. Siko bango bakosa ka bandimi na bango boke na papa bikudi te. Baza bandoki, baza banganga. Mais yemo ko mibengi prophète. Siko mon prophète na moki bikudi bango bakanisaka mon bikudi ezali mususu na mon prophète za mususu. En tant que omibengi prophète na yope ozambikudi. Bikudi eza muntu mosakoli na lingala na français babengi bango ba prophète. Kasi lolenge pe kaka masola ba prophète yango ekota mbala moko azwi vision awa ba prophète azara pe pasteur mbenga pe prophète o to pesa ke ba respect pe mingi Joël Francis Tatou abike pona élection ezate plus loin moko msusu to mon église ne atumbi mbongo parce que bandimi bazwa ke na nzela ya mabe na ebite nyonso wana yo ko jijango ndeni atanke ngunza o mona ka pe makambo avant que salama matono mingi Mama na biso awa na Congo église ya Nzambe ya Yesu zalaka te. Eza na prophète moko te oyo ngai na kolakisa mosapi na Congo aza mosala Nzambe azate. Na ba église de réveil. Église de réveil eza monduki oyo eye ko faiblir congolais to peuple africain. Kolalisa bango na pongi. Bango nyonso to mwanda ndambu kaka po babina kanyoso ya malamu to mabe pezala mais ya malamu ezalaka kala vraiment boy na moni na nga prophète moko te oyo to musala Nzambe moko te bana na aéroport bandoki ya ba église de dormir et groupe de prémices na limité mobimba banda première ti musala Nzambe azate. Malheureusement, prophète Denis Lessia à la église de prémices, elle mettait. Est-ce que prophète Denis Lessia a Moussa Nzambe? Ah, il n'a pas Moussa Nzambe. Moussa Nzambe, il n'a Moussa Nzambe. Il y a mon la conscience. Au moment à comment n'importe parole a fallu pour pas. Il y a mon simba comme magie pour ça de ton, pour ça de ton na milima Nzambe. Oui, il y a plus de fallait être un stade pour le Molimo Nzambe. Ce que Molimo Nzambe, pourquoi Nzambe a parlé qui m'a dit kufate? Ce que Bogoli vraiment, il est un sacrifice de la stade de Martin. Ce que Denis Nesimuta qui, oya simba qui prière wana. Ce que prière wana kabela ko pa Nzambe to kabela ko pa Lucifer. Denis Nesimuta mosala Nzambe. Bon, sur tout les jugements na monde église de réveil bande kubola nanga malamu na kimia kosidika te bomoni mitiaka la ba milumbu ba passer bomoni ya mayi kalambai na tanga combattre bofundinga na internet eza na kene bimisa na moni ya Moïse Mbiye auto katoki bino moko bomoni ya papa mokuna tala mbinga mobali sikoyo Musa Nzambe nini oyo bino bokoloba nazaka fier kobenga mangunza parce que ça ba vierge bangunza na bana histoire mboka oyo banda na ngunza yibate parce que ngunza ka contrôler soki na yibi omoni biso to yebi mama naza boye naza lokola mutu mo boye na mema maki Musa Nzambe maka maki
soki natamboli na vubia maki paswaka nzambe azwaka eloko na ya tie alongoli ya moni engunza kafete kale ye wonga akoza na bobangi ya bomuntu teme akoza na bobangi ya tata mokeli mutu apesi ye mosala po amonanaka te balesaka ye te oyo nakendeka na motive ka nzambe ezwaka mwa 10 000 elimbisanga nzambe soki alongoli ya biso bango toyebi chapitre wana ya moni so tosala enquête avec caméra tokota na makala tokende na lusumu tokende na baprisonnier nyonso ya RDC omona ngunza viola te lobaka ngunza akokangamaka mpo na vérité mwanaseme mwanaseme aki na vérité na ye ntango alobi Kabila dégage ntango alobi bopesanga makoki na nga abomisa mpe bato tata Nkosi ye te moto abomisa bato badepti na ye donc bato bandeko abomisa bato leta nde akanga na brutal ata nga jour okanga na brutal soki okanga pa kozi foti na convocation na yaka malembe na brutal obimisa biloko na yo soki kaka boye na brutal boye okanga pa kozi la bimisi milimo basola mikuse oyo baza nsima na nga babimi mpo nga mo naza boye naza na force ya ba 500 soldats na biso nga moko naza boye na force ya 500 soldats soto multiplier 500 soldats nga 500 soldats fo bakanga nga mais fo batoka 500 on a yebisa 500 soldats fo bakanga nga soldats physique boye to ba soldats spirituels baso mura na biso na FARDC na biso fo ya 500 fo bakanga nga mais otambola pe na bango sécuriser quand père mon mura FARDC boye naza na force ya 500 soldats po bakanga nga mwana semi aza na force ya 3000 soldats po bokanga ye nga aza na force ya 500 soldats so multiplie yango na bandimi na nga nyonso baza na église omoni sikoyo soko oyelanga na malembe papa kozi mokonzi aza na posa na yo nakei botienga na boloko mais soki ekomi ya brutal bokoya vima boye na bakame na mai ya moto ya kokanga un civil un civil omoni te mpo na ngai kokanga mwana nsemi ebimisaki force ya nzela Congo na lolenge nini yo omona un civil moko boye un église moko bokanga ngo avec baobi ekoti na terrain bakame na mai ya moto ekoti na terrain bomona te bato baza na force mpe parce que ata nga naza boye soki nasiliki nzete oyo mama na nga so na bambi yango ebetikano mpo eloko nyonso mwana nzambe asimaki komaka puissant matonomi. D'accord, merci beaucoup. Tout ce qu'on na sujet wana nalobaki moko ya ba prophète ndenge ozo boya bango batumbi mbongo bike les contrefacteurs est puni par le servitude pénal na loi ya mboka arosa la prison parce que mbongo oya mukie oyo batu mususa lokoti yango bio nzamba za lokumu e servir ye mais ya tumbi parce que bandimi ba pesi mbongo na nzela ya mabe asambeli pona yango donc c'est-à-dire ya des camps ba papa tout mokosi osambeli pona mbongo ya mabe après tumbi yango bete osambeli c'est que nzamba longo déjà ba mbindo wana non c'est pourquoi ko tumba o jija ondeni natalaki vidéo yango na téléphone prophète na bien so na pesi so na bengi prophète na pesi pouvoir passer kuluna kombo ne nani bokoy ba kombo na yete na jo matin ya olandela kombo na yete to maske yango kaka to maske yango to bomba ngo ramwandam pasteur ozali kuluna oyo esika na yo ezali parce que omoni nata congolais omoni nga mama nasali ba centre de formation nasala prédication na français nasala te poni nasala te parce que langue ya mutu nde identité ya mutu comment américain comprendre wana za congolais na lingala pasteur prophète américain ateyaka en anglais prophète ya France ya français ateyaka français
Boa ba comment était l'église en français bazo limbola na lingala na kikongo na chilu. Ba yebite loba yo langue oyo solaki na Nzambe. Est-ce que langue nini parce que un prophète abimisaka identité na ye. Yango moni pona ngai kuluna la pasteur wana bandeko bandimi oyo bozo mona botala ye bien. Ozo mona oyo. Est-ce que okotumba dollar? Pona ngai na kosenga na l'État congolais. Bokangela ngai mutu wana. Soki bokangi yete pena sengi soki mboka o société civile eza. Mangomba kokangaka ya ngwana. Lingomba ya mutu wana fo ekangama. Parce que a trahir mboka, il a trahison mboka. Pouvoir ya mboka. Mais mon solo ya mboka otumbi yango poza na ba démon. Allez, akangela biso mari de nuit atumela biso mari de nuit. Akangela biso mari de nuit atumela biso ye. La monde kando za en photo dévoiler ka kombone prophète Manassé. Prophète Manassé. Papa Manassé, kuluna Manassé. Kuluna Manassé, kuluna. Otuma mbongo ya mboka. Utatu kombo utanangutu kombo kutu ya pamba eza ya kombo ya yete kombo na yete prophète Manassé koko Manassé zalakate koko Manassé zalakate utala makambo bino pe bandi bino bovandi a otumba Congo biloko mibale misatu basakanela yango te constitution ya mboka okopasola yango te drapeau mboka tumba yango te okopasola yango te soki bopasoli drapeau mboka ndenge boke chopto ndenge boke atumbaka drapeau ya mboka un jour akozalaka na boloko soki tu pays oyo eza na loi pays oyo eza na makasi bakelanda kuna bakote boloko awa mpo otrahir mboka ya mibale kotumba mbongo ya mboka kopasola mboka kopasola mbongo ya mboka nabenga yo prophète tata Manassé ozali diabulu ya Congo pe okozala pe rwandais omoni mutu oyo toqualifie pasteur toqualifie ye comme ba M23 oyo bazoloba lingala me baboma bandeko na bango mpo bakoma bagénéraux na armée congolais yango wana nasengi na justice congolais église wana fo ekangama soki bokangi yango te tokotinda mili bon tokoencharge yo si soki église topesi ngai atake président bangunza nakopesa nzela epai ya bandeko ya nzela ya Congo toza kobuka église na yo mpo bosala mpe bafanti mingi totikelaka bino bomoni bino milumbu totikeli bino milumbu sikoyo atake baautochtone bakolo mboka nde biso baautochtone l'État congolais nalingi namona mutu wana asamba pe bakondane à mort matelo mingi kande matia tumwa kitsana mwa mukie ngaku nazoyeba bakala moko ezalaka mutu soko ateka makala aya dida Lumumba abebi simbongo na makala ba mama wenze na mafuta mbila uko bazokanga o chiffonner mbongo donc mbongo ekomi moya ko finana bakangi yo na kotumba sikoyo donc totikela nkana l'état mais ça dérange lokola ba imboka lokola ba autochtone boye lokola ba collègue un peu mususu ba prophète to ba pasteur ça dérange il faut vraiment l'état asala musala na ye voilà vraiment faut la tuna soki mu Congo na soki mu prophète mu Congo basi bakangi po boye baka yango ndeko na biso obaka langage moko alobaka alobi sauver le Congo asali 10 ans de prison Coutinho Fernando oui pour ça mu Congo ye ndenge na moni ye akozala mu Congo kasi mokonzi mboka pekisa ya mambo bekolo wana to biso se nalobi kuti Jésus est moko na tribalisme ndeni suwana na ye po na 12 tribus Israël na ye po na 12 tribus Israël bon na yebite yo congolais to africain na 12 tribus 40e
tokota kaka débat entre maramba Jésus Christ na biso na maramba papa Simon Kimbangu na biso tondeni Jésus est moko avec un grand maître de tribalisme na yepo na 12 tribus Israël maman yo na connaissance na yo otangi bakalasi otanga ka Bible biso ba yini doit kanté na 12 tribus et Israël. Et puis franchement vraiment débat etali Bible na bortotom elinga moko kota ngote mais bi koza papa oza na bibliothèque non non ko peso raison te na peso raison de faut qu'on la que ça ba na sala ba na vérifier mamna ngapo na ozo obota ma chrétien au na église bana zéro bana tango zaki na 0 année na zemi ya mama obota mi babatiser tanga obota mi sans connaissance ko yeba yo moko senga ba mama na ndimi na nzambe wana mais yo moko mama na bino akeno pa passer ba batie au croix ba baptiser bo mwana après ça na bokoli sur deuxième baptême ya yo moko siko mama ya yo moko église ya mama na biso ba baptisenga tango okoli le église ya mama catholique na boyango okesi ko sambela na ba église oyo motema no sepeli ndengo za boyo ko sambela siko na motema oyo sepeli lelo ko ne pas ya Francis tantu wana soki toko tapeka maman la sujet na ye parce que nyonso wana yango toyelaki tout moko si alobi ke élection kozala te prophétie onzambe apesi élection ekozala te soki ezali loba ye Francis Tatoute nde a prophétiser la mboka ah est-ce que nana zo mona image élection na mboka na biso zango likamako zango analyse politique compagnie ya bon na lobi zango prophétie yeso ko lobi élection ça bien ça prophétie nzambe apesi ah te eza prophétie ya komona mamboye na est qui mezate to ko na élection ngini là en prophétie ça la analyse politique asali analyse pour y asali analyse politique au moins est-ce que prophète tantou Francis tantou azalaka musala nzambe musala nzambe et yango chance loko pamba basimbi bakoti na bango bakoti wapi basimbi wapi na bandako moko boye bolandaki témoignage miko eleki ndenge bapesaka bambongo po ba témoigner eloko ni congolais abungisaka ya lobby est-ce que yeva za mutu koleka na télévision apesa prophétie po muntu oyo mwana oyo bapesaki mbongo adekaki mbongo bapesaki za muke alobaki est-ce que mutu ngo mona ka sute ba koselaki tala tous les na combat Yesu miracle ezate na kom yebisanga tangelanga prophète moko sala miracle na Congo tangelanga ba kombo na bala ko yebisa bino tala ponga ngalo balanga vérité tangelanga maman Sanjou voici l'homme la musa bébé maman tozwa ndakisa na bani nanu maman Sanjou maman Esther Malela sala ba miracle maman Esther Malela atelemisa bakoka na salle ya tata Raphaël sikoyo yo ataka journaliste na te défi kende kolukelanga koka oyo bango batambusa oyo tomona babeki asimaka na stade koka wana soki bofilmele ngang ye koka ngo yeyo alaka makolo mike abana ko nguluma na atelema na tata Raphaël epai ya mama Sanjou lukuta batu wana badepasaka ebele au moins va passer on va comprendre moi va passer va comprendre déjà congolais aza pour andimela nzambe esengeli kaka ba miracle parce que congolais andimela ka nzambe na miracle congolais andimela ka nzambe na miracle siko to so nini na ba prophétie soko église wana eza na miracle ba kuya ba congolais ba yaka ne ba muto ba ko isa ba to église ça les plaît. Après c'est ko koya congolais hein après défense ko koya ozu nini ozu le côté ponanga prophète Francis a sali prophétie mais a sali analyse politique na ye pona ko tala maboye Congo eza prêté ya ko sala élection en 2023 soto sali élection en 2023 et ko sala nango kaka po na élection oyo Muto akoleka ezaka ka président de la République Tata Chilombo. En double mandat. Parce que seni ya ye, ku constitution ya ye,
nyonso ye kuna raisa lingolo bakie bangunza pe nde bamoni bongo eza komona soki nalobi namoni yango te eza système politique congolais eke kaka boye de mandat olongwe tokokende biso kaka bongo parce que arme ekomi ya ye nyonso ekomi ya ye siko ndenge natuna mwa mutuna moko tumwa est-ce que bino bangunza pe komona makambo baprofession wana bopesa yango pe no topesaka prophétie biso tokopesa prophétie te baprophétie moko bozoba wana baprophétie bozoba pesa prophétie oyo likambo minene ezoya ndenge ntango tozalaki na sini tolobi makambo moko ozoya mvula minene ekoya ekoningisa mboka Kinshasa ekoningana totiango na bachaîne na biso toye mpe boye bobani komona sikoyo toomona susu 2023 eza année ya makila oui 2023 tobandi oyo tikolo baboye 2023 eza année moko ti tokoma le 30 juin Congo ekozwa susu soki mopepe te moto to mai ekoboma susu bato ebele na Congo tosili ekoclôturer na makila na décembre bato bakufi awa na bamai mais ti tokoma juin tokufa susu mpo nzambe aza na kanda kanda ya nzambe parce que moment oyo tokomi fai to avance esengeli bakonzi na biso baloba vérité bayebisa peuple vérité comment tokokende mpo mboka oyo tokesi na mboka oyo mais ya pasi bakonzi na biso bazovivre na ignorance contre bilima ya Congo, contre bisimbi ya Congo, contre bayenyonso oyo tata nzambe atelemisaki na Congo. Yango moni nzambe aza na frappe. Yango moni 4 ans ya président Tshisekedi eza ya malheur. Ye moko azoyeba yango na olinga na pesa bakongole mai mais eza na eloko moko esprit moko ezokanga Congo. Yango wana 4 ans na ye mpo na nga bilan eza négative na bapoint nyonso point éducation 0 gratuité ezalaki apréparer gratuité te azalaki pressé kopesa gratuité fallait adiminer to ya minerval tofutaka combien 50 000 ekomi 15 000 to 25 000 peuple mo bete maboko mpo bana baconsommer peu éducation enseignant na nzala mais opesa cours azopesa cours salaire ya enseignant ngo eza $50 banki tala bango milongo omoni gratuit enseignement ezalaki plus vite soki naki conseiller na ye nani ayebisa président komekola France te mpo bango babandi mpe na gratuité te bamani na peya nanu nsima na batomboli budget na bango nde esali basui basali gratuité yango tokosenga boye na plan éducation 0 na plan social na plan tali sécurité kutu koloba te trahison bomoni te Sylvano Kasonga apparemment sala msala na ye bauti okanga conseil moko wa chef de l'état mpo na trahison ya sextat atindi bavideo atindi bavideo wana omoni déjà na côté sécurité déjà parce que armée na biso nanu eza nanu infiltré esengeli nanu aya na politique moko boye longola étranger na armée na biso kolongola eza nango eloko mo pa mokonzi ya mboka eza nango soki alobi lelo étranger nango papa tout moyo mona na biso bakoma mosusu na armée na biso soki awa na Congo ezalaka te kuta bango bandoyina baza na Rwanda boyebi bango boyebani ya koboma mate ya prophétie eza prophétie te omoni eza analyse toyebi ya bon bisesesese bisasasasa biyoyoyoyo eza bakombo na biso te eza na bakombo laki na Rwanda
hein baruru baza ba congolais te ba ndeko na baza na ba kombo na bango kuna baruru hein omoni tant na lobby kutu mama tant na lobby ka ruru yo moko pas va na caméra ben na lobby à comprendre ruru na bosolo na comprendre te na bosolo votre comprendre quand mais bande va comprendre politique na biso eza infiltré politique na biso eza infiltré na 9 voisins o bantu biso comment Congo ekotambola ndenge nini ekotambola te ruru baza ba re baza ba zezeze baza sikoyo armée na biso ekozala na force te mpo za na trésor na kati yango moni nasepelaki na maloba mokonzi ya mboka asengaki bayi kongole bokota na mapinga ya mboka est-ce que infidèle okota te discours ya mokonzi ya mboka ntango kaka alobaki bandeko na biso baza bandeko na biso banani babengaka bango banani te baungande te barwandais oyo baya kovanda awa na mboka na biso barefugie wana bakadogo moko boye batuti balushi balobi lekola politicien na biso moko azalaka mpe ministre ya intérieur Rouberoi Azarias Rouberoi bambataka babanga banani nationalité na tiaka te nationalité moko tobengaka tokomisa bango ndenge président alobaka baza bandeko na biso no balushi bandeko na biso mais ndeko na la frontière entre Rwanda na Congo te baza bango kaka te sikoyo il faut toloba te akoboya 50-50 kote oyo awa bobotama awa te mama na bino eza na Rwanda papa na biso na Rwanda bozonga na bino nanu totonga mboka na biso po mboka omoni soko tali niveau congolais azokufa te fo tosilika congolais fo tosilika omoni niveau congolais azokufa fo tosilika yango nasengi na bacongolais tosilika mpe nanu mwandamu osilika sikoyo mona tokosa baagression kobomama kobunda entre biso na biso betilia bosa badeso tokobeta kosilika congolais comme abeutaka wapi pa tout moi aosilika mais aobeta moninga na ye oleki obundisa baétranger soki abi asimba baétranger la police ye ebomi ye otina basilika est ce que kosilika eza nini tobandi nanu sokola armée mpo armée na biso ezonga na makasi volonté oyo peuple pesi na parole à mokonzi ya mboka bo adhéré na armée tomoni vraiment congolais laksi na lingi mboka nanga na lingi kimia na mboka nanga ya mibale plan social kolia eza te président indien akomi komatisa lipa na besoin na ye na posa na ye peuple azovivre na pasi président baluka moyen barange moni ja soki kolia eza malamu te soins médicaux eza malamu te siko tokopesa bilan nini pa mokonzi ya mboka mpo na ngai areflechi 4 ans na ye asali bilan eza positif mpo na manda oyo ezoya soki pepe ekopesa ye confiance amenga kobongisa acomprendre baerreur yango nakoya te naloba na ye soki nalobi na ye mokonzi aussi positif yo lobaki oye na pouvoir na okomisa Congo allemand d'Afrique mais Congo ekomi mbandaka d'Afrique Congo ekomi mbandaka d'Afrique mbandaka lisundeni papa Congo ekomi mbandaka d'Afrique mais eza susu te au allemand d'Afrique parce que na lobi kutu ba Congo d'Afrique ekoza na mwa bien mais na lobi Congo eza mbandaka d'Afrique esika baozanga même ba machine po ba s'enrôler omoni pour vivre oyo tozo vivre na Congo président vani na poto vi oyo ata na village natal ya ba français to ya ba belge ba vivaka bongo te mais tozo na kata capitale. OK papa tout moi kosi moi le wa suka parce que to comme na biso vraiment la suka ya émission
Matolo mingi bokritika ki pe mutuna oto botuna ki biso mais le basu kaka pona seni. Machine à voter kena. Machine à voter et bimisa pe ba carte d'électeur na lombango. Kina manda ya mtu msusu. Mais pona ni to ko dépasser chaque année. Chaque année to y a élection. To changer ba manani. Ah, bandeko. Ya on a sengina ba policiers congolais. To yingina nous to identifier ba policiers congolais baza combien. To yeba nanu policiers congolais baza banani. To vanda kinzonzi ya ba vrai politiciens congolais. To beza nzoko masolo bon. To congolais biso nyonso ba congolais. Tu sais par exemple 3 partis politiques. Bino nyonso dégroupés dans 3 partis politiques. Ça m'a là, n'a pas ça bango. Pour te dépasser ka mingi te. On a seni wana zolobela. To bomina nous élection en boka faisait l'annonce d'élection. To longo un système élection. Pour système élection Kabila a l'écarté dans 2006. Azui. Dans 2011, Kabila a l'écarté. Azui. Nini sus. Qui c'est qui dit? Na mate fa yo ya mebe nga président Eli. Pona ye président qui c'est a l'écarté. Pona wana etalingate. Etali président. Olo banoka kapo yoka ki. Eli mate fa yo ngana yoka kinanga. Eloba makape président soko nyo convoquer yende mutale kaka. Ti lelo président oya kufa monseigneur oya kufa ka oya banako loba. Dans la vérité d'Azir na poste papa Mosengo. Ye pe andimakate président qui c'est alekaki. Au moins ngapa na ngai na kopesa mayele moko na Congo na ba policier congolais to meka nanu. Ko sala nanu to koma kata na 3 partis politiques ya minene. To sali yango sikoyo eza ba business. Siko basui ba biloko wana to vandi bon. Yo okokamba 10 ans. Yo okamba 10 ans. Yo okokamba 10 ans. Ce qui bino bosi na ba allié na bino ba okota na kati ya ba 3 politiques wana. Ndenge tuza boyo to okeli na élection pas même to kota na 5 na 20 candidats présidentiels. To bimisika 3 candidats babunda bango misato. To vanda sikoyo mbongo wana ya maponami. Etonga tuzana ba retard ya ba école, tuzana ba retard ya ba industrie. Mbongo ya élection ya mandat moko. Eko kutonga des compagnies. Oyo lelo engagé millions de Congolais na po eko engagé na ba illettré oba na kombola na compagnie na eko engagé ba jardinier oba na sopa fleur pour la jardin na compagnie ba nani zalaka. Poto démarrer mboka na biso to copier démocratie à mondialité. Vraiment na moni ke mingi ya kolobezali tout moi. Mais moi ngonga eza moi muke na toko suka mwa awa lobaka ya suka la muki na baimbo ko balandio mingi na bano bazai ko tambola na vision ya volusi ya fumu kimbango matono minga na osenga na bino na mituna botuni biso bozonga lisusu to lobela nanu comment toko longwa na passe yo yango na sengi kimia ezala na bino balani na biso nyonso pe kimia pa na bino moko mai eza ebele oyebe okotoka mais ngonga na télévision ka muke soki ngonga nyonso bokoya koduka kotoka so mai tokobimisela bino matono mingi na ndenge pe bolandaki biso à travers ces émissions chacun son tour avec Béni Diamonza. Merci na Adi Dalmumba le coordonnateur l'homme à la taille S. Merci à madame Sarah Kabunchi la patronne de Congo Winner Télévision. Merci à Mid de la presse, merci à la grande équipe de Congo Winner Télévision. Biso Aram Sala na ndenga ba professionnel. Déjà botika malam merci na Podo Kakalunga depuis États-Unis d'Amérique. Merci na mon grand frère Hakim Pemba wala ndara biso vraiment depuis Liège. Merci na Van Persie Diabanza. Merci na Chris Kouzikesa, merci à la grande famille Diabanza tolinga bino tellement mingi butika malamu mbala yasima. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.